Mayele, alobi weza masolo ya bato ya Mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda ye moko ye wana balobi biso toza apwa toujours mode tournage tournage anani nakitake tourne pardon, non, il y en a pas en boca. Notre maquilleuse, honnête. Tout ça, quand Moussala, rien que Moussala n'a qu'à tourner. On a tourné, j'avais dit quand je l'ai vendredi. Nani, Babengani, Perique, après ça, on a eu bien je vous aime bien, mes fans. La Jessica Perique n'a changé. On dit la salle Makamwe. Ça n'est pas Perique qui a changé. Pardon, on a changé quoi? En tout cas, on a dit qu'on quitte. Mawe. Ozoka likunya po yoza buru. Linda coach akiti na Linda coach. L'influenceuse. Wapi? Ah, Milo yaga l'influenceuse. Lolega l'influenceuse. Vous êtes influenceuse. On a tourné Janania. Il y a Belgique qu'on dit la patronne. Il y a solo. Maman Kouloutou, hein? C'est bon, gars. La Jessica Perique n'a changé. On dit la salle Makambo, hein? Quand on a dit Perique n'a changé. Pardon, on a changé quoi? Hein? En tout cas, on a dit qu'on quitte. Mawe. Ozoka likunya po yoza buru. Linda coach akiti na Linda coach. L'influenceuse. Wapi? Ah, Milo yaga l'influenceuse. Lolega l'influenceuse. Vous êtes influenceuse. On a tourné Janania. Il y a Belgique qu'on dit la patronne. Il y a solo. Maman Kouloutou, hein? C'est bon, gars. La Jessica Perique n'a changé. On dit la salle Makambo, hein? Quand on a dit Perique n'a changé. Pardon, on a changé quoi? En tout cas, on a dit qu'on quitte. Mawe. Ozoka likunya po yoza buru. Linda coach akiti na Linda coach. L'influenceuse. Wapi?
Ah, Milo yaka l'influenceuse. Lolega l'influenceuse. Vous êtes influenceuse. On a tourné à Janania. La Belgique, on dit la patronne. C'est solo. Maman. Maman Kouloutou, hein? C'est bon, gars. nakabela yoki bolenge na ngai sala na ngai nyonso olingi kasi na suka nayebi te naza molungi. Alleluya. Nzela na yo edesevaka te. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te si nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya balibanga assurance na koyemba yesu azali lisungi na lisungi ezalaka te na ntango ya pasi olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso o jésus nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo alleluya nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te si nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya bayini na nga c'est avec assurance nakoyemba yesu azali ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures sabone na yo okozoma information ndenge esengeli mwana mama ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso
kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.